présence à Bemba et le bel biso le côté mais Moussala. Biso tala kaka toki pa sumaka mango ya mboka biso te. Toko motika ngoka bongo eme makaka bongo bango balingi mango kaka. Na opposé mboka na biso toyebi to contaka Jean-Pierre Bemba aza combattant. Toyebi aza combattant. Tout est na voter mutu ata na voter ba onde ba sana. Tant on vote je te fais ça. Boso va voter be mena sana. Na vote na député na président on voter mutu te. Bemba mwana mboka foya na mboka na ye. Nenge kabange lelo asa lelo kabila amwana mboka. Ndenge moko pe Bemba toka ye na mboka na ye. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Mbote mingi na balandi nyonso ya Congo Température TV ba abonné na biso ba mesana vraiment kolandaka ba programme na biso lelo vraiment toza na esengo mingi ya koyela bino mopepe ya sika na kombo ya variété plus ezali émission moko e koyela bino rien que ba information ezala politique ezala sociale ezala culturelle ezala religieuse ndenge boza koyeba lobby ezali mokolo moko o tozali vraiment kozela ngo na bokebi nyonso yango wana tokitaki sur le terrain na mokolo ya lelo pona kozwa avis ya population tokobeta lisolo ya nini tokobeta lisolo ya Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba toza kozela mokolo ya lobby po ba pesa verdict ya subordination na sujet na ye toyeba est-ce que population eza kosala ye confiance to ce qui a posté pour la candidature présidentielle, est-ce qu'à cause de la voter, il y a un toye pour un sondage auprès de la population. Sans plus tarder, tous les bande konabiso awa pour battre tout na ceux qui toza awa puis toza na kin. Place au totelemi eza upen direction ya marine, toko tambola tozwa vraiment ba vie à tout un chacun ba le kana kopesa. Ba papa pe baza oleka, nde boza comprendre moi, ba tout pe baza oleka, mais Toropesa ta micro na ndeko na biso oya telemi awa apesa kombo na ye bonjour ndeko. Bonjour maman. Pesa bana nyonso ya Congo Température ndeko. En tout cas na pesi bana nyonso ya Congo na température na pesi bino mbote ya mingi na lingi bino mingi. En tout cas est-ce que oyebi que lobby ezali vraiment ba ko annoncer verdict de subordination ya Jean-Pierre Bemba? Oui, nazaki informé, je l'ai suivi. Tout ça c'est la verdict yango ezala annoncé. Biso nos toza ba congolais, mutalingi malheur ya Congo azalité. Soki ya kozala sauveur na biso, ndenge business population ya Congo ya RDC mbatu so kanisa. Noza na esengo ya kusela annonce wana ekosala nga malamu mingi. Lelo soki Jean-Pierre Bemba bimi po toza pe na Moïse Katumbi, toza pe na Félix Tshisekedi, bangwana nyonso baza kobima. Yo soki Jean-Pierre Bemba bimi, position na yo kozala ndenge nini? Na ba candidat nyonso tout na RDC pour le moment. Bango nyonso tout wana o ba otcha ba makila wa. Natana na confiance ya mututé. Au moins du moins le sénateur Jean-Pierre Bemba na cause na confiance ne moi mukie parce que assis a participé qui na gouvernement a dirigé qui biso pendant un temps et puis tout le monde a moi ba résultat côté ya finance azali bon dirigeant. On peut c'est toujours chance na confiance. Ce qui a bimi et qui a postulé nous avons le candidat numéro 1 au Yarozala Nasimanaï. Et bon aussi ceux qui par exemple CPIP et qui se lié les sous ba mikolo position nous ezandeni. Position nango ozala kaka normal parce que la loi est dure mais c'est la loi. Le rôle ngai nazali habilité na makambwana. Bon, ceux qui CPI a jugé bon, il y a obaxela mikolo na prison naé bon. Nous avons battu mbula oyokoya année okoya élection nous assure que nous avons confié tous les sénateur Jean-Pierre Bemba Kinshasa. Bon qui vraiment n'est ko la biso lobi na bokeb nyonso toza toujours ko continuer pour le temps de balobi le temps Stevino qui kozwa ndeko na biso te po aza na musala
mais Zola Bisoka juste tonton. Bonjour tonton. Bonjour. Oui, journal lobby. Aux élango to aux informés. Dans un informé. Journal lobby to la verdict de subordination à Jean-Pierre Mbemba. Est-ce que quand même vous avez déjà une idée que Bapé ça qui est liberté provisoire? Bon, tout ça qui est au courant parce que tout ça qui est quoi ok non, Bapé ça qui est liberté provisoire mais tu éviter jusqu'à maintenant ceux qui n'y ça la mana éviter ceux qui n'y sous. Dans la minute sur Jean-Pierre Mbemba bimi donc yo za opposition te donc yo hôtel la bango ka bongo. Sobe to hôtel la bango ka toi et l'autre hôtel lo ba mais to hôtel la ndenge makamango okindika. Est-ce que vous êtes conscient que y a des populations de voter? Pour voter to baé pour le moment pour voter to baé parce que bisous tout monde tout ça qu'il bosse va voter en tout monde que ça ne va pas makamango peut marcher bien te to baé na ko voter en pour continuer à voter tu vois. Donc pour na yo ebeba ebonga yo otalaka. Bon pour la siko ebeba ebonga na ezama passe pour biso otalaka ka to ki passe makamango ya mboka biso te. Donc tozo continuer toujours merci minginde konabiso tozo continuer toujours après toza na grand chauffeur na biso oya aza ba client déjà grand chauffeur bon il est déjà assis accueilli to tambola na Stevino ki kolemba te musala ngo ka bongo. Bonjour tonton. Est-ce que vous êtes déjà au courant que Jean-Pierre Mbemba Bapé ça qui est liberté provisoire et lobby le 4 juillet et la verdict il y a subordination bah les canaux prononcés dans ces pays. En tout cas, naza au courant nango te puis naza vraiment na on a pas information de micro. Kwa nini? Naza trop pris dans musala. Attends la net aux Hollandais. Bon na yo cas déjà que Bapé ça déjà liberté provisoire la déjà libanda bima déjà. Soué na weza nini na minitio nga za libanda bima za libanda puis depuis que ça vrai combattant za combattant on peut ba bimé belé ba Moïse Katumbi pe bazali ba Félix Tshisekedi pe baza côté wana ba combattant musu bazaka na ba poto kuna Bemba yo zomo ka ozana point na mboko non toyebi na ba opposant non zela kisanga chantinanga na ba opposant mboka na biso toyebi to contacter Jean-Pierre Mbemba aza combattant toyebi aza combattant soka za libanda toyebi ke quand même ceux qui azarana toyebi quand même kombe ko zala bien grand chauffeur posa moi loba posa makambo mboka mikolo to occupé sous musique te souci comme ka mboka par rapport à Jean-Pierre Mbemba. Bonjour d'abord. Bonjour papa. Merci pour la bonne manière. Oui la chaîne Congo Température TV. Congo Température. Question là est très bien pour un rapport à Bemba Nenga Soya. Ada mwana mboka. Ce qui tolo ba marambo yo est pour na polémique té. Est pour na polémique té loko liboso la sengi. Un Congolais et do sekana bolingo. Bemba koya na mboka oyo. Mais soki bolingo ezate likambo pe ya malamu kosa ekosala mate. Todo senga kaka base ozo senga vie sociale musala nde présence à Bemba et le bel biso le côté mais musala ngala la président ya parking. Merci président. On a sengi na yo senga vie sociale eza boulot babiso musu to tangi ba chiki mais copie ezakate ba boulot musu to sala kawa ezaka pona. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que des sortes de gens. Koya na Bemba awa azamwana mboka faya eza mboka na ye. Mais social nde ozo senga ozo senginde social fezala misala fezala. Amukosi na suki wa. Et bon ce qui par exemple CPIP et ba ki sele sou mikolo po ba lobi journal lobi nde ba ko annoncer soki ba koki ko libérer soki ba ko libérer Bemba. Parce que au moni bango moko mandat ba pesa ki Bemba ezaki annonce moko boye ou bien batu musu ba yoka ki kaka bakangi Bemba mais be préfet sala kité parce que au moni loko yo tolo bango pour la diffamation té ceux qui ba ko bakisela e mandat mususu et pour la mutema mabe Bemba mwana mboka fa la mboka na ye
ndenge Kabange lelo asa lelo Kabila amona mboka ndenge moko pe Bemba toka ye na mboka na ye lokola mwana ta kimi mboka na ye ou bien ndako ne suka na ngazonga pa para na ye na suki wana. Merci président. Kombo Pesité Zulu chef wa parking Aseko Zulu Ipen parking Boadi Makaku, c'est tout. Merci beaucoup Bokinenge président lobby to tambola toujours faut pas to yamba pa to katape a vie ate à moi si moko pour mi bali déjà ba lobby ba pesi ba position na bango mais ba mama mingi bazo crime to ba mama mingi to mona bango te to tambola to kanon quand même ba vie à ba mama soki ba opesa biso bonjour ba mama la biso bonjour ah maman ba pesa ta beauté ah OK. Donc, tu continues, Stevino, qui tu continues, Moussala, tu expliques qui bino, vous comprenez déjà position à la population, baza déjà rolobake. Bemba, il faut azon amboka nae, nenge kabile ezalimboka nae, nenge pe ezalimboka ya Bemba. Donc, inutile, ya robaki c'est la raye mikolo, parce que espoir pe ezalike, Bemba pe aroki comme malisusu mo pepe ya sika, ezala na point de vue social. Alors, tu appelles à papa la biso. Aza okende. Bonjour papa. Bonjour madame. Limbisa biso ko iba yongo ngamuke. C'est pas grave. Lobi toza ozelezali journée moko o bako prononcer verdict ya Mbemba. Alors na ebite position na weza ndenge ni. Position nanga naza moto société civile. La société civile okoki ko pesa na kati ya politique kaka. Yango na tolingi to yeba. Même si on n'a pas besoin de la politique a besoin de vraiment. Sikoyo soki Mbemba zongi na kati ya mboka oyo. Est-ce que akozala toujours soutenir nga zaki soutenir na ba 2006 to ndenge yo zomonela to pesa chance na batu misusu. Oh, ngana yebi ko donner évaluation te mengana il faudrait passer le sondage na ba radio dans na ba média. On to ça la sondage. To ye prêt na yo personnellement. Nako caché au thé, nako ki souhaiter à coma, ndé nako ki uzope social ko mona ye. Merci mingi papa nangai. Bonjour à la pétroleuse. Eve Bazaiba. Ah, merci papa boa kilibanga la e. Donc qui ni balingi mabanga lokwali kamumususu. Donc papa boa kilibanga na ye. Ah, alinga la ete. Alinga la ete. Bon, to continuer. Bemba. Est-ce que tu peux sous confiance, tu peux sabattre sous confiance? Bon, ce que tu as confiance. Si Bemba commis, Baché soupe candidature par exemple Moïse Katumbi bien qu'ils en octobre. Félix Tshisekedi peut côté wana. Yo dis pas que Bemba n'engezana azasuna poa. Bon, tu peux faire chance à Zamwana Mboga, aspect nae, tu sais pas la langue, présence nae, tu sais pas la langue, Zara, moi Mboga, au Kambabiso, bien, il y a des gars qui Hollandais. Ce qu'on a souci na wezanini en tant que peuple congolais, bien qu'on se pèle en aspect nae, présence nae. Souci na biso ndé, pas bon c'est sondé social, il est au bunda langue ndé social. Et ça la taille seule là comme présence sociale les âmes avec toi nae. Souci na c'est la carte sociale. Ah bon, mutunyo so ayebi ngai. Aja maka mbote na pesi le mwana nga Eli. Na bana nanga Ana Gerline, sika bazali bazwa mbote na Kongo mbote kaka. Toi besoin social. En tout cas, merci mingi. Stevie faut to luka kaka. To luka deux basi. To luka basi mi balé comme ça to boucler sujet à lelo. Parce que date aussi to zu ba sujet ba papa ya ba président ya ba tunyo so secteur oyo. Faut vraiment tout le cabasi, moi si moi loba na micro awa to on a déjà un service et salema. Bonjour maman. Bonjour ba maman. Ko na bino na eka repa na bino ka pona zo moins information par rapport au journal lobby. Po Bemba ba annoncer verdict na ya subordination lobby le 4 juillet. Na ebi te so boko za na sujet. Bino boza population. Lelo ce qui Toyo kanan likam ils ont un politique, mais ils ont un point de vue. Donc, les gens qui votent, ça les ont voté. On voté dans la télé. Donc, voter tout. On voté tout. Attends, on voté, on est en scène. Tant on vote, je sais pas ça. Mais si on voté, on est en scène. On vote, on député, on président, on voté tout.
Maman, est-ce que vous voyez na ekende ka pa? Mutu te pe na okende peti na zuka carte Rollman na slogan na sina Roland et si na voter mutu te pour voter bango ba on voit mais c'est ba famille na bango to souffrir dollar yango pasteur ça bango to se pesa bango yena na finance bozo ade balobi azara na vice ministre azara na ni na kati ya finance mais na mono za vraiment na kande bango ni force le monter na yena bazana majorité bango nyos Stevino ki ba mama ba na kanda bazana kanda balobi ba voter na bango te carte na bango donc eza nango pour la identité na bango batambolaka na bango donc vote penza pour na bango ba voter te eza la kutu député baboyo baboyi na bango donc eza la député eza la président ba voter na bango te donc totambola lisusu moi mukie to rekutana suna mutu mususu akobakisela biso quand même moi mayele en fonction ya émission na biso variété plus oh bolandaka déjà oh bo continuer pe kolanda bote mama na biso mbote pa mama pesa ta baninga nyonso bazolanda ombo na ngongo kasi ngongo kaka na kokate pesa ye Nadine mère Nadine obatami mère Nadine monana ko monana te on lika mboka mère Nadine ata mungongo kaka ngamwe te fete Stevino ki ba mama pa balingi na bango te ba mama vraiment balingi na bango te balingi te bon to sali ndeni Stevino ki yo pesa pe idée place yoza to sali ndeni poto luka ka to clôturer bonjour maman maman moko gentil à mon ani maman pesa ba to balandinyo so Congo température bonjour bandeko bolinga mikati na nkolo Yesu. Ah mère, oza lelo makambo ya église to lingi mboka la biso to lingi pe église to boya Yesu te mais to betande lisolo ya Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba verdict na ye ya subordination erobima lobby. Pour ba prononcer ce comme totalement libre. Yo sko souhait na oza nini pona ye. Souhait na nga ezali ete ba libérer pardon. To sengi soki bato bazali ke basama na Nzambe ba libérer ye batika ye. Batika ye batike to lembi pardon batika ye azape mutu Nzambe pe mutu akelaka ye ba libérer asala o ekoki ko salama parce que tantôt azana image wana ko sunga biso na Congo to lembi to ko kasute ko vana banda to ebi kutu pongi ya moite e bongi ba libérer ye peut-être pas sunga biso to boite o azala kame to mona penda makamuna biso e ao kokana Yesu biso te azo abandonner biso aza papa to boyete mais la air de mama ba lingeli biso mbale msusu to négocier na ye parce que chose ate to lembi na biso to mona likamo sa te mibali ba koma ba chômeur biso to koti na ba wenze to kokola suko supporter bana te na bandako kolia pasi to zo nyokama ba libérer Jean-Pierre Bemba to lembi pardon s'il te plaît ba libérer ye aza mutasama na Nzambe ba libérer ye. Bon maman na biso bon soki Jean-Pierre Bemba bimi lelo po toza pe na Moïse Katumbi toza pe na Félix Tshisekedi yo ndenge ozomonela makambo ndenge ezokendele ozomona pe que tant soka ye penza ba koyamba ye akoza pe na place ne na mboka o ndenge ezalaki peut-être na ba 2006 bon soki aye ba koyamba ye parce que aza mwana mboka amwana Congo ata toyokaka be mange oyo ya mabe ya kala peut-être ezalaki pe ye te ezaki na ba influence mususu même ndenge papa ezali bakoko créer les problèmes moko boyo papa mutasali yango ke eza pe yete mutasali yango eza bana mboka basala yango bazo conduire ye po bakosala ke eza ye mutasalaka babiloko mso ezaka bango te ozomona ye aza na place parce que aza mwana mboka toyebi ye na mabe moko te tolingaka ye pe makasi comme bato nyonso souhait na yo ezali ke abima mais souci na yo population po biso ndeka nde tokovote souci na weza nini mama nga ba bien kolobi ke o ba chômage boye est-ce que vous avez un souci mususu te naza na souci na ye po soki aye a travailler longo na biso na Congo azalaka na ba idée moko ya bien avant toi kota kasho nyonso aye bien pona ko aider biso
ozomona biso bamama totondi wenze mobimbe ko bamama bandako soki okende basite bamama baza esu te mibali tokotongela bango ata buto elongwe na elamba te pourkui tokoti na bawenze mibali esika kosala eza te bashomere na bandako mibali bakomi kotambusa bashoseti na bawenze oyo ekokotekama na bamesa 300 fois 500 mwa mobali alembi motoki ezotambola biso bamama tokota bawenze tokoma kodefa na baniongo mike mpona nini to ede libota Jean Pierre Bemba abima parce que azaka na baide ya bien koede bana mboka bana Congo ndeko na nga namonaki azali na nsima akimi akei bon namoni chéri na biso ya mokie so alobi esa biso bien ebongisa émission vraiment toclôtire yango na kitoko nyonso pesa na bana Congo température mbote pesa na bana Congo température mbote ko mbote chéri na biso oyebi Jean Pierre Mbemba oyebi azalaka na unani nayebi te est-ce que oyebi ke bakangaka ye est-ce que aussi oyoki sango ke le 4 lobi pour le 4 à lobi et que bazonga babimisa verdict ya subordination na sujet na ye donc elingi kobake bakoannonce soit soki akobima soit soki mpe bakobakisela ye mikolo bao po proposition toyebi nanu te position soki eza nde nini est ce que oyokaki basango wana yo soki osusino eza nini susi nanga ezaka abima na niveau no mpe aloba mwa liloba bana Congo température baolanda wana émission kitoko variété plus okokana no koloba te akokana na ye koloba te toza akokana na ye koloba te donc comme yazo kokoloba te bon oyo moko tolakisa te po ani te loba nanu omona soko obomba to obomba omoni okimi yo mpo okimi bon tantine étudiante aboyi bon na ndenga bien tokomi déjà presque pratiquement na suka tokita malembe mais topusana na liboso po liboso mpe population ezali kaka na sujet ya Jean Pierre Mbemba toza na kati ya kini totambola ipe nango tozwa point de vue ya batu tocomprendre que population eza na souci bamisusu mpe babaelela bango babaela politique balobi ke non politique yango eloko moko te ezobima ya malonga kuna namoni bapapa na biso batelemeli bonjour papa Bonjour, pardon, on est en train de se séparer. Ok, on peut quand même vous laisser le temps parce qu'on a un sujet auquel on est en train de parler ici. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Merci, c'est pas le moment. On est en train de finir une histoire de famille et puis on va se séparer. Ok, merci beaucoup. Même une prochaine fois. Merci papa. Donc nous continuons toujours dans ce même cadre d'idées. Il y a le monsieur qui arrive. Bonjour tonton. Papa, nous sommes une chaîne de télévision au nom de Congo Température à qui vous pouvez dire même bonjour. Bonjour. On est en train de parler le sujet de Bemba Toobeta Lisolo ya Bemba parce que verdict na ye à subordination Robima Lobby et na habite ce que sur kaki nouvelle wana toza déjà na nango déjà soué na wezani mponaye. Bon, pour moi, ce que moi je peux dire par rapport au sénateur Jean-Pierre Bemba, il est congolais. Il mérite de rentrer au pays. S'il était à la CPI, c'était le procédure des cours pénales internationales, tous les acteurs qui avaient commis le massacre, les violences, et ainsi de suite. Mais si le problème est scellé, il est libre de venir chez nous. Je n'ai pas dit que ce qui a Zakuna Libanda, ce n'est pas dit que c'est ça, le Congo va continuer toujours à se développer. Non. Si Kimia est Congo, il faut que tous les Congolais viennent au pays. C'est ça le problème, c'est ma proposition. S'il revient au pays, est-ce que vous pensez qu'il aura quand même la place? On peut le soutenir comme étant candidat à la présidence? Si le temps le permet, on peut le soutenir. Parce que la politique demande le temps. La politique, c'est le temps. Si le temps le permet, il peut postuler. Si le temps ne le permet pas, qu'il attende prochainement. Il va encore postuler, il est congolais. Et vous pensez que par rapport à ce temps ici, parce que nous espérons tous qu'il y aura élection en décembre, si ce temps-là ne permet pas, vous pensez qu'il pourrait aussi postuler après 5 ans encore? Oui, il peut postuler. Parce que moi, je dis, c'est par rapport de quoi? Moi, je dis, la politique demande le temps et l'espace. Alors, si le temps le permet,
il peut postuler. Si selon par rapport à l'espace, c'est par rapport au calendrier, s'il permet, il peut postuler. Mais si il réalise toutes les conditions exigées par la CENI ou exigées au pays, ça va. Donc s'il n'a pas de problème, un cachet judiciaire, ainsi de suite, c'est ça le problème. Mais s'il a un cachet judiciaire ici au pays, malgré qu'il a quitté là chez lui, là il était à ce pays, je pense que la justice congolaise aussi, peut-être il avait fait ceci, en tel mandat, il avait fait ceci, il avait fait ceci. Je ne suis pas comme son porte-parole ou bien plaignant, non. J'ai dit c'est par rapport des analyses et par rapport de ce que nous avons attendu. Mais maintenant face aux autres, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus l'espace vide. Nous avons Félix Tshisekedi, nous avons Moïse Katumbi, nous avons aussi d'autres combattants qui veulent bien la place la candidature présidentielle. Et vous pensez que Jean-Pierre Mbemba aura vraiment ce pouvoir-là de venir et convaincre encore la population congolaise actuellement avec tout ce qui se passe? Bon, moi je pense que j'appelle Mbemba, c'est un grand homme politicien. C'est un acteur très important. Et par rapport à tout ce que vous venez de citer, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, bon, je pense que c'est le temps de l'opposition. Moi, je dis que la politique demande le temps et l'espace. Est-ce qu'il y aura le temps de se mettre ensemble avec ses frères de l'opposition? Est-ce qu'il va s'aligner aussi ou il va se coaliser avec les opposants? C'est ça la question de savoir. Si oui, ça va. Si non, pourquoi? Je vois bien que vous aimez bien l'union par rapport à ce qu'on a dit, les opposants et ceux de majorité, de se mettre ensemble pour pouvoir avoir un candidat commun. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Oui, parce que pour moi, je sais que ce que moi je peux proposer, en tout cas, j'aimerais qu'au côté de l'opposition, soit un seul candidat et au côté à la majorité, un seul candidat. S'il y a 3 candidats à la majorité, 4 candidats à l'opposition, en tout cas, c'est un ordre tellement dispersé et je pense que la majorité a contrapé Bango. Donc vous ne voulez pas qu'on fasse un choix? Parce que normalement quand on poste la candidature, c'est pour qu'il y ait un choix. Mais s'il y a seulement une seule personne, pratiquement il n'y aura pas élection. Une seule personne à laquelle Candidat commun, comme vous venez de dire, vous aimeriez bien que ce soit seulement une personne. Bon, moi je dis qu'à l'opposition une personne, à la majorité une personne. Ça c'est un bon combat. Mais si à l'opposition, il y a 4 candidats, à la majorité, il y a 3 candidats, en tout cas, c'est désordre. Et je pense que la majorité va attraper encore. Vous êtes de la majorité? Je ne suis pas le porte-parole de la majorité ni de l'opposition, c'est l'analyse que moi j'ai faite. Ok, merci monsieur. C'est comment encore? Mais moi, c'est Pierre. Ah, merci monsieur Pierre. Bonne route et puis bonne journée. Merci aussi. Ok, merci. Alors nous continuons, il y a aussi notre monsieur. Bonjour tonton. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter et puis dire bonjour à tous les abonnés de Congo Température. Oui, bonjour Congo Température, je vous aime très bien. Okay. Je me présente au nom de monsieur Babou Kabassou. Monsieur Babou Kabassou, le lot de solo il y a Jean-Pierre Mbemba pour verdict net au Zélango, lobby le 4 juillet. Position nous andéni. Oui, vraiment verdict net, on a besoin de la positive parce que il y avait des amalgames. Il y avait des trucs qui étaient dans le noir et maintenant lumière est côté. Donc biso population tout ça c'est remarquable. Donc on a besoin d'un verdict qui est là sur la positive sur tout le plan. Et puis il faut tout le monde la lumière dans tout le plan. Il faut M. Mbemba la libérer. C'est ça notre souhait en tant que population. Parce que tant que la libérer au cas où par exemple Babaki s'est lié Mikolo. Position no pesa sunde. Bon, micro babakeli wana, soki babakeli micro wana c'est que va s'amuser qui torote. Hein, soki babakeli micro c'est que verdict wana c'est que ba tricher sous. Et l'autre boy ndango wana, tu as besoin de lumière, c'est ça, lumière. Dossier Jean-Pierre Mbemba, lumière exaltée. Hein, lumière exaltée vraiment donc clair exalté. Mamunyo surtout ezaka il y a le côté de gauche à droite. Non, nous voulons que Jean-Pierre Mbemba a la libérer. Batika peut mon bateau, on n'a pas vivre. C'est ça. Batika peut vivre. Alors mon pépé, le roi bateau se tourne par denda. Tu as posa naï. C'est lui qui va le Batika, mon pépé, bateau se base denda. Et puis bon.
toza esusu na ndeko na biso aza wana ye mpe akobakisa liloba na ye ndenge tobetaka sujet moko ya Jean-Pierre Mbemba papa soki Jean-Pierre Mbemba lelo abimi tala ba Moïse Katumbo baza wana ba Félix mpe baza wana ba combattant mpe baza wana ebele yo za sir penza ka ozwa espace Nandimita na nde waneza makamuna bango waneza makamuna bango siko makamuna oyo ezaka nini kasi bon tokitaka déjà bon tosali nde ni Stevinoki tokatisa mpe pa bato bawewa to ndenge nini tokita likolo to conclure donc c'est bon. Congo température toza vraiment na esengo mingi ya ko travailler ya kozala na bino toujours en contact parce que toyebi ke bozaka ebele o bosabonaka na chaîne oyo Congo température ndenge na yebisaki bino que Congo température eyeli bino mupepe ya sika variété plus oyo tokobeta bakamuya tokobeta masolo ya actualité tokobeta masolo ya politique tokobeta masolo religieux na kati ya émission aux variétés kasi concept na biso ezali basé plus sur les informations tozokende na source mpona kotirer bainformation sur ya koyela bino yango lelo toyaki na lisolo ya Jean-Pierre Mbemba pour journée ya lobi le 4 juillet biso nyonso ba congolais toza kozela verdict de subordination na sujet ya Jean-Pierre Mbemba yango toyaki tokitaki na population toyoka souci ya population est-ce que baza informé to baza informé te soki baza informé bapesa biso information na bango soki baza informé te topesa bango mpe information po bazala na alerte ba comprendre que mboka ezotambola boye po toza wana biso nyonso sans ignorer que lelo likambo ya Congo ekoma kopesa biso souci ekoma kopesa biso esto yango wana mokolo ya lelo toye vraiment na ngambo ya population po totuna vie na bango bapesa biso information oyo bango bayebi déjà na sujet to soki baza informé te tomemela bango mpe information bosiki kolanda vraiment souci na bango na bokebi nyonso elongo na Congo température TV ya mama Rosette la fleur nde tolobi te faut vraiment tokita vraiment na base po tozoyoka bato misusu bazoloba bazo commenter na internet bazoloba loba mais bazokita na terrain te biso tobaki te faut tokita na source ndo moni tokiti tozui avis naza sûr bolandi vraiment na bokebi nyonso avis vraiment ya tout un chacun de nous oyo atili kopesa bato misusu mpe basepeli na bango te bamisusu mpe ezo intéressé bango te bamisusu mpe baza na souci nyonso wana mpona nini mpo eza likambo ya Congo parce que tokoki koignore teke na likambo ya Congo biso tout tokoma na susi ka ya Congo bamisusu bakoma na batension bakoma na baesoma pourquoi parce que makambo misusu mpe ezotambola bien te tolo bango vraiment na bosolo makambo misusu ezotambola bien te alors nous espérons bien que par rapport à un verdict de subordination et qu'on a vraiment positif pour Jean-Pierre Mbemba pour que tu retrouves lumière de collapse à l'Obaki, tu retrouves quand même peu lumière à zapper moi l'amboka, à zapper na droit comme tout autre. Donc Nabanzi bosi kolanda vraiment la boke nyonso. Merci vraiment na Stevino ki wazaki elongo na ngai to tamboli arrache pied. Merci pe na ba oh nyonso baza Holanda biso baza ko komela biso baza ko benga tant ozaki vraiment en pleine émission ezaki na ba o pe baza ko tungisa baza ko benga toujours na appel moya ya mabino ezaki te parce que talaka ndenge toza en direct et puis to kutani sou na mokolo ya lobby. Donc na tokutani sou na mokolo ya lobby bon continuer toujours na ko s'abonner na site na biso YouTube Congo Température na elongo na émission na biso variété plus donc de bonnes choses et bien de bonnes choses bisous à tout le monde bye mon atier botelelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.